Vous préférez nos départements à Satan? Ngai naza côté à Satan, naza serviteur ya Satan, nazo sunga batu pona Satan. Nyonso oyo batu bazoluka nazo pesa bango yango. Mais pour nini botiki Nzambe? Parce que Nzambe mutapesa yo, apesa biso pe mabomoi, Nzambe tasala biso makama, mais pour nini oponi kaka Satan? Na lobelo déjà Nzambe aza na département na ye, Satan pe aza na département na ye. Démonstration. Ah, c'est ça, incantation pour Mbongwe Bima. Wow! Hey! Ah! Na kanisi bino mo bomoni, hein? Otindela yo porte-monnaie magique ou montagne so oyo kolinga ekokomela yo. Kaka eloko ekokomela yo. Soza na posa ya $5,000, 10,000 euros, 20,000 euros, 100,000 euros ou ekokomela yo ekobana kosanzela yo mbongo nyonso oyo olingi. Tete. Mais dingwe pe aza muta Satan. Areniaki na temps na ye na minute oyo eza temps na ngai ngani nazosala succès ngani nazopesa makambo oyo baedingwe bamomo baza eloko te epa na ngai na minute oyo. Deuxième monde ezali na ba invisible ba oyo bamonanaka te. Moto azangi bolingo akomona Nzambe te. Linga moninga na yo elenge yo moko kominga bolingo. Recommandation TV. Tolingana 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 baninga na bolingo ya solo tolingana 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 baninga na bolingo ya solo. Zambe alingaki mokili apesa mwana na ye alinkinga amona pasi ya kufa po abimisa biso na masumu tomilukelaki yango ntango Yesu ayaki mibeko atikelaki biso esalaki se bolingo totosa mibe RDC News nani akoloba lisusu titi ya solo eye Yanangala Xmas. RDC News. RDC News. René Adiri. Le Macron. Pacificateur. Selena. Malamu. Abonnez. Basobanganga. Abonnez-vous massivement. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Bana Kina. Grâce RDC News. Bana Poto. Information à source sans parti pris. Abonnez. Moutouaki Mate. René Adiri. Basobanganga. Le défenseur de la presse. Grâce RDC News. Bassi Balala. Bonjour chers fidèles internet, bonsoir. Nabaoui baza déjà pourquoi Mbote Nabao Bazuli Bakou Malamu Rolanda émission au Trace RDC News. C'est toujours moi, la votre humble servante Esther Nzola Larinala Madra. Toujours na cadre Moussala Yango. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Na pesi bonjour, bonjour, bonsoir. Na ba fan nanga nyonso bonsoir linganga qui me suivait de partout. Sans oublier à toi DJ Lotis, à toi René Abiri et à toi Challenge à Bungston Kalala. Nazanga Moroté na plateau. Je suis accompagnée d'un invité qui est un magicien. Il passe à Satan. Maître John, il passe à Satan. Torozani peut te développer les macamboming na sujet. Oui. Bonjour, Maître John. Oui, bonjour. Bonjour, grand journaliste. Bonne santé. Oui, santé qui toque. Ah, Maître. Tout le monde a un titre Maître. Tu peux dire que Maître, on est Maître boxeur, tout Maître Nini. Nazali magicien, Maître John il passe à Satan. Nazali magicien. À part magicien, Nazali pe chef coutumier. Ah bon? Magicien? Oui, Nazali magicien, Nazali pe chef coutumier. Ah, la kansi boyoki, hein? Aza magicien. Ah, bon, bah, t'es tout développé, hein? Vous avez toujours pensé, vous avez branché. Yo, papa, maman,
bana bobenga bayabwe déjà toyambi no magicien na que batumi balinga yeba masolo ya magie donc to développer masolo ya magie parce que je suis devant un grand magicien. Ah, c'est que yo leke digwe ba dingwe bazaki na tana bango na minute eza tana ngai Maître John azo coordonner monde na minute ezali ngai. Oui, OK. Maître John azo coordonner monde. Monde ni monde spirituel tout monde mokilo. Monde invisible, monde près tout dans le premier monde, tout dans le deuxième monde. Dans le monde, premier monde, dans le deuxième monde. Premier monde, ils pour na batu oyo bazomona na physiquement. Deuxième monde, ils na ba invisible ba oyo ba mona na bate. De na batu bazomona na ba oyo bazana ba problème, bangonde ba koyi ko benga Maître John pour ba ko kozwa ba solution. Premièrement, des monde to na mokili. Monde to mona na yo, yangonde ezali premier monde. Siko deuxième monde ezala wapi? Deuxième monde ezali ya ba oyo ozomona te, monde invisible. Donc muta zali boso na mo ozomona eti. Wana eza passe pour comprendre, on ba benga ka deuxième monde. Siko nde toza boye bape bazala mulilia. Na minute toza premier monde po tozo sola na yo. De tango tangel nga be dingwe na zolo bango bien que na ochamai na mnokote na zana Maître te na Kinshasa oyo ni na Congo central. Maître John li passe à Satan na minute oyo makambo eza na maboko na nga ngane na simi monde na zo coordonner monde tango zo ka li passe à Satan na za pembeni ya leader Satan za leader na ngai donc naza mutu oyo oyo apesi confiance et puis misala nyonso na zo sa les oratete. Mais dingwe pe aza muta Satan. Arenyaki na tana ye na minute oyo eza tana ngai ngani nazo sala succès ngani nazo pesa makambo o ba edingwe ba mo baze loko te pa na nga na minute. Ah, makambo eza compliqué alobi edingwe na mo baza eloko te pa na ye. Ah, bon Maître John obimeli wapi okoleli wapi pe esali comment okoma tina niveau ya kosizwa magie. Ngai nazali mwana ya Congo central na bota ma chef coutumier magie na tanga vaudou na Benin. Donc vaudou na luka yango na temple de Pluton na Benin. Mais na botama déjà chef coutumier pour la famille tous en a plus de 30 chefs coutumiers. Devant les airs maquillés les famille. O nga na luka ezali vaudou. Na tangi vaudou na Benin na temple de Pluton. Osimba magie na âge nini? Ngai na bandi magie ya vaudou na ke Benin na âge ya 10 ans entre 10 ans 11 ans na za gens na Benin na umeli nga za magicien ya simanda côté na tangi nde livre na tangi magiti na silisi initiation nyonso ekoti na minute oyo na koma grand maître pour na bima na kati ya école na bima libanda te. Ko bata famille na bino ba s'éloigner na yo te. Bato famille na nga bayebi ke famille na nezana ya ba chef coutumier bato famille bayebi ke Maître John azali chef coutumier puis azali magicien bayebi ke na salisa rabatu ba o bazana ba problème na mokili nazo aider bango o salisa bat ndeti nini ba maladie ezebele o salisa bat na sens nazo salisa ba sida ekindoki nazo pesa ba porte-monnaie magique ya montagne solingi sans condition okukufa te soki contrat ekoki na ko récupérer loko na ngai okenda poto zoka mikanda te mikanda enyoko la kayo na oza kuna na poto ozoka mbongo zo sala loko te esila kaka boye esa déjà bilakel mabe nazo salisa yango oza na poto basala koka ba opération ba nyomba trompe obota kate obala kate nazo pesa mabota nazo pesa pe mabala nazo pesa pe bana. Contrat ezala duré à ba année to ba mois ba année nyonso yo lingi 5 ans 10 ans 15 ans na kopesa yo porte-monnaie sans condition mboka nyonso yo zali porte-monnaie magique e okomela yo baloba il y a rien pour rien dans ce monde yo o livrer ka gratuitement sans oeloko et si na sali ba recherche na magie pour na ba client nanga condition ezalaki biloko ya kala kopesa mutu apesi yo ozimbongo non ngai na sali ba recherche nazana ba salaire caché na monde invisible nazo servir mokili mais nga moko naza salaire na monde invisible nazana ba salaire caché ba salaire caché yango ekosa ndeti nini de wana okoki ko comprendre ngo jamais mais lukande makambo mutu azana posa makambo nanga akozwa mbongo akozwa porte-monnaie yemo ko pesa ba rapport na ye ateka mutu te makomi mutambo opesa pe ba big magique
Bonio son asalaka. Soza na posa bic magique, au sala examen, na kopesa yo. So wana muta sa réponse ta muninga te to aussi la stylo wana personnellement opesa mututé. Stylo wana ezopesa ba question réponse. Ba question eza wana na papier, stylo ezozongelo ba réponse. Siko so muninga emso par exemple na classe ni to mesana baninga ba yibaka. So ce que ba yibi o stylo wana sort à moi na wana ko zalande ni. Et l'autre côté so ba yibi yango ekozonga esika ya uti, ekozonga epai na ngai mutu na pesa yo yango. Ekozonga epai na ngai. De haut na zim ça va ba aventure te maître John azana kilo ya monde na minute o. Ba oyo yebaki bango lisusu te. Na minute o eza maître John li passa satan. Azo sala nyonso, azo pesa nyonso. Na yebi ke bana poto bakosa mingi. Ba escroquer bango trop na po ba faux magicien ba komi trop, mais na minute o maître John yende makambo. Donc bana poto ezalo utaki na 10 mètres 20 mètres simba kité benga maître John akopesa o makambo okozwa makambo nazo pesa makambo sans condition nazo sala nyonso problème nyonso za nango difficulté nyonso ngai na ko résoudre ngo elo mo compliqué ezate nyonso nazo sala. Ah oui na kainsi boyo ki bino moko bana poto eza bana poto tata bana awa donc partout dans le monde so bozana posta ya Bic Magique to porte-monnaie magique azawana bobengi on pesa ba numéro na ina suka po bo câbler matoko on appelle démonstration à porte-monnaie magique. Non porte-monnaie magique yango yo na boya kate porte-monnaie magique yango yo ndenge mona yango cameraman eza vidi yango porte-monnaie magique zo yango bien oyo eloko oyo signification ya démonstration oyo mboka nyonso yo ozali na kotindela yo porte-monnaie magique oyo montagne so oyo kolinga ekokomela yo kaka eloko ekokomela yo soza na posa ya $5,000 $10,000 €20,000 €100,000 oyo ekokomela yo ekobana kosanzela yo mbongo nyonso oyo olingi sans condition contrat so olingi ya libela okozwa yango ya libela soki olingi ekende ezonga au 5 ans 10 ans okomona yango na kosala nyonso oyo yo koluka okozwa yango monta nyonso koluka okozwa yango pesanga nano 100 francs wana. Ah oui na kainsi bozo mona démonstration ngoli oyo ezali 100 francs moni nazwi na kangi yango na bandeli ko fungola yango yo caméra zoomé yango bien. Donc ainsi vous avez 100 francs hein, ils habillent mon quoi à 100 francs. Oh démonstration totale et l'eau recopier ça. Démonstration. Ah c'est ça l'incantation pour Mbongwe Bima. Wow! Hey! Ah! Nakansi binomo bomoni hein? Nakansi binomo ko bomoni mbongo ngo yango. Eza 100 200 300 400 100 francs. S'il vous plaît, ezaki mbongo mettez 100 francs kaka et boti ba $. Sko mbongo eza ba papier te, so ki o changer ngo. Ngo ozali journaliste, ozomona yango. Nengeza oyebi dollar filigrame yango ata oke ko changer okomona yango ata oke ko sko to moni ba $. Sko ba $, ya ba faux dollar te mais yango ozomona oyebi mbongo bien tala mbongo yango mbongo ya mabe ezalaka bo yango ozomona moni mbongo yango oyo eza signification ya démonstration mboka nyonso oyo ozali ozoluka porte-monnaie magique na kotindela yo kaka eloko oyo ekomela yo monta nyonso oyo olingi ekobanga kobimela yo oyo ezali kaka exemplaire na laksi bino baclient ocomprendre ke porte-monnaie magique ezali napesaka yango eloko vide eboti mbongo oyo ezali exemplaire. sikoyo mbongo oyo euti wapi? Mbongo oyo eutaka kaka na banque centrale yao natindi kaka des mots de chance azulanga yango kaka na banque centrale yao.
Donc, ndето mona ba mususu ebunga kuna ezala nde ba demande de chance makenda ozwa. Banque centrale ko remarquer te mbongo ebungi. Et utika na banque centrale ya. Ah bon. Donc ce qu'on a que mutaki osale lango apesi mutunsu et limisa mbongo na été. Mbongo ekoba ngobimela oyo tika la kolimwa te. Ekotika la kolimwa te. Donc tant on a vu ça que Maître John naza danger na minute oyo ngande makambo komona ngo ba blackité ngande nazo pesa ba porte-monnaie ngande nazo sasa ba maladie no sasa na mbasu paralysé PC ngo bangusu ezobima yo ezala oza donc na poto ils déranger au makasi aux solution te okenda na ba maître mususu ba leo ba mbongo esimba te benga Maître John aux un problème mabota nazo pesa mabota aux un problème okanga mwasi na yo okanga mwasi na yo aux un problème mukanda na poto ozozwa te nazo pesa mukanda donc nazo sala nyonso oyo nyonso mutazana ngoposa mais yo zana nguma te nguma esanzaka nguma soko lingo découvrir nguma ezaka na misala na nguma so lingi nguma omona nguma so lingi nguma ekomela yo so lingi porte-monnaie pamba ba ko sanzela yo nguma so za misala ndeti nini misala eza ebele yo nde foluka musala yango tango zana musala yango te yango nde eza difficile pona ko expliquer mamba nguma na comprendre bomoni alobi nde muta na minute eza edingo te eza so morte eza besoin de lui contacter azara na opesa ba numéro na suka mais maître est-ce que bi pe kenzamba zalaka Nzamba za département na e Satan pe za département na e. Donc yo ce que préférez nos département à Satan. Ngai naza côté ya Satan naza serviteur ya Satan nazo sunga batu pona Satan. Nyonso oyo batu bazoluka nazo pesa bango yango. Mais pour nini otiki Nzambe parce que Nzambe mutapesa yo apesa biso pe mabomoi nzambe tasala biso makama mais pour nini oponi kaka Satan. Na lobelo déjà Nzambe za département na e Satan pe za département na e isa denzela so lingi olandi ya Nzambe so lingi olandi ya Satan. Yo landi no ya Satan. Oui ngana za département on a servir mokili. Ok, maître, ba coordonner na yo s'il vous plaît ba bazolanda biso ba fidèle internet on va toujours branché na trace RDC News bazan pour ça tout sur yo contact mais comment ba kokuta na yo mon numéro moi lelo basuka numéro na ngai ezali plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 wana numéro na ngai WhatsApp et on sur ko benga nga ko Maître John li passe à Satan plus 243 85 197 67 69. Mais maître actualité mikolo ya ba musicien ba pasteur ou ba sambisi mikolo est-ce que baza pe ya Nzambe? Bon nazolinga suko lobela mambwana te mais na epsa bino déjà que Saint-Esprit na Kishasa na ba pasteur ezate pour nga na za ba pasteur belé na pesa makambo comme na butabo ya ko dévoiler bango Nzambe na bango moko azo dévoiler bango bazo bima moko na moko mais Saint-Esprit na Kishasa ezate ya ba pasteur. Bon Saint-Esprit azata na pasteur moko te. Pasteur moko azana na Saint-Esprit si akufa ale moloto. Dans les restes bazana bango eloko te. Base ba ngamoko na simba kana ba pasteur ebele yango mona ndima ka bango te. Kanisi bino boyoki nga lobi na nga te nga azana nga na ya a musala na ya pona ba polémique te na critique mutu te na sala pe polémique te na sala musala na ngai et bibi na munoko na nga te bibi na munoko un grand magicien ye moko lobi na yebi ke bino mo traitant de votre façon nous pour le baiser le kuta nous pour le bander na bango mais moi j'ai déjà fait mon travail. Un grand merci à Bato Bazaki branché na trace RDC News bon so ba balanda ki émission et bandeliti suka na pesi peu merci na ba fan na nganyon so bon so balinganga bon so ba komelanga pour nosanga ba remarque et pour m'encourager toujours pour moi na akola jamais moi na mo bonga pe mo ba remarque ça la fait bien ça a fait grandir aussi une personne et na bosani pété à toi DJ Loti c'est pourquoi pas à toi René Abiri et à toi Challenge à Boston na bosani to ba cher fidèle internet vous avez branché. Toujours, n'oubliez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche à côté là pour vous avoir toujours la notification à chaque nouvelle vidéo Nabiso. Je vous aime beaucoup, de gros bisous, bye.